Bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'ère dans laquelle Boko Yamba Yango vraiment. Émission pour le Bélané, émission de classe, émission pour le Bélané, cellula, émission pour le Bélané number one. Avec le président, mon président, le président Blaise toujours mon qui dit compliqué, compliqué, anglais, compliqué, avec toute l'équipe nationale. We are together. Merci. Chilo Cinéma Télévision officielle, vraiment, beau s'abonner massivement, bana Cape Town, bana Djobu, Afrique du Sud, ma chaîne Nabino wana, Yango wana chaîne Nabino nakomba Chilo Cinéma officielle télévision, en tout cas bon à la dessus te, iso ba star Nabino to bana ko défilé wana na ba cinéma, boza ba gaga solo, ba émission ya kitoko, toko zanga te ko sepelisa bino na Chilo Cinéma officiel télévision. En tout cas, beau s'abonner massivement. Maman top. Maman ni maman, moi ça dans la génération qui a s'abonné déjà. Vous osez l'année, beau s'abonner massivement. Tous les cas. Tu es un film pour nous bêta baton sur ça désordre. Donc film voyez on te dit to lo belande. Donc émission to lo belande, tu es un film pour nous bêta baton bazoyo kate. Tu es un film pour nous bêta baton sur ça désordre. Donc film voyez on te dit to lo belande. Donc émission to lo belande, tu es un film pour nous bêta baton bazoyo kate. Oui, allô? Yeah? Oh, c'est faiblesse. Ok, faiblesse. Bonne. Oh, yeah, c'est la ça quand même, ça. Vous allez bien? Yeah, vous allez bien? Oh, vous allez déjà les bandes? Ok, non, bien, on va faire là. Ok, s'il te plaît, sur les papiers, on va faire là. Frère Blaise. Shalom, nous avons découvert tout l'émission Tolo Belande. Et le moment où nous avons frère Blaise Nzinga, nous avons dit que nous avons dit que nous avons besoin de l'opé to inanda kunae. Mais to kutana to solola, normalement la so Carmen Nisam. Mais avant to banda to pesa kana no bato bambote wa balinga biso mingi wa balanda biso mingi. To pesa mbote na biso ya boso na papa ocha ngesaka mukonza bilili, wa to bilili oza kotala ezala kitoko enda sala msala yango. Bongo kote kuna to pesa so pa so star mbote po yenda simba photo non so photo wana faut se pela bilenge za ba photo donc émission to lobelande yango ndeka to lobaki bo sepelaka tango bolandaka biso bo sepelaka tango bozomona émission oyo bobengaki botunaki c'est quand même ça mazomona na suste yango lelo na ye na ndako na ye tokutana naye tosolola naye na poser ba question oyo bino boposaki ngai mais na yebi ke bokosepela lelo po mama Carmen akoloba pena oyo esengeli aloba mpona lelo tika ete mama Carmen Misamu aya bomona ye bongo tokobana masolo na biso. Bonjour maman Carmen Misamu. Yeah, bonjour frère Blaise Nzinga. Maman Carmen Misamu, on a fait quelque chose comme on a eu, et c'est bien Nicole Belé, na mona kiote, bande que belé, batuna kio, on a fait le lot. Na ya to kuta na susu to luka susu na émission na biso to lo belande, batu bazo luka yo mingi, on te ngai to yeba santé na yo. Oza bien, bon, mana mingi oza bien, mais oyi ça va ndeko, ce qui ça va. Ouais, ça va, papa Blaise Nzinga, qui est mon manager. Quand nous avons biso de zone katanda kuboye palangai na za vraiment bien na ngolo nzambe nzamba zo batela nzamba zo pesa nyonso esenga pesa biso donc kimya na nzambe sale. Merci maman Carmen, na pena sepeli na monika ba spe na monika ba santé donc c'est que nzamba zo batela nzamba zo protéger donc nzamba zo sala mingi na pena sepeli maman Carmen boni musala nzambe musala nzambe zo kene malamu kaka to ovandika na ndako ndeka na yo kuta yo boyo zo na mupepe to comment. Merci beaucoup papa Blaise Nzinga to vandika na ndako pambate tozana kata mabondeli o tozana ngo tozo bondela nzambe pour na préparation misala na biso tozana ngo donc voilà quoi c'est pourquoi tango bengi biso moyeto ya ko rejoindre parce que zalaki ezate de tolbaki oya esika oyo tozali mais nyonso totambola bien na ngolo ya nzambe voilà. Merci maman Carmen, nyonso totambola bien na ngolo ya nzambe et là to yena ndako oyo so toyebi ke maman na biso Marie Misamu azara na ndako moko na kini mais dans la kambo ya bisinga société azara na ndako mosusu na Afrique d'ici ndala na ndako wana esa yo mama Carmen yango na tango ba pesinga adresse ya mwana ba itenga fona koma na ndako wana na yeba bina soki ya solo bina mama na biso Marie atikaka ndako awa na Afrique d'ici oyo mama Carmen mko azovana na ndako wana yango na yeto ya soki ya solo bande walola na biso na Congo bande ko na so partout bayi basuki ya solo penda yo ni muntu ovani na ndako ya mama Marie ana Afrique du Sud na Cape Town.
Merci mingi avant qu'on va répondre aux questions na opesa na bana ensemble nous sommes beauté au ballon d'abiso bisika no so bazali ko no so balinga biso o balinga pe misala to sala kanzambe apambola bango nzamba pambola grand frère na qui est Francis Abedi Bakar balobi mutu na yana ye nzamba pambola yana ngawana et puis nzamba pambola rythme semble que ma petite sœur chérie vous savez la sœur Marie Missam azaki pauvreté parce que biso pauvreté ezaka na ngamba na biso penate pauvreté eza ngambo batwana mais biso pa na biso to yebike bozwi eza na ngambo na biso donc quand nous omona boya munene boye eza grâce nzamba seni asala sœur Marie et comme azate biso ba defo to sala ba misa mo kilutu ba bifo bodondo biso pa tuzo dondo na biso na sa ndako na ndio moneza munene donc voilà to sepeli mama to moni ndao kitoko boye et mama Carmel osa awa ndako oyo alobi yo nde osimbi ndako oyo yo gérer ndako oyo na sepeli po ndako eza na kitoko na sepeli yo pe susu na moni ça va santé ça va vraiment lancer que ozodondo abela ndenge olobi ke ozodondo na yo ozodondo no awa na Afrique du Sud na ndako mama Marie Missam atikela yo mama Carmel na moni otangi kombo ya sœur na biso Rick Missam na ina yeba soki bozo préparer nini na mikolo eza koya na sœur na biso Rick Missam to ya za kuna na poto yo za koto na Afrique du Sud na éviter soki bozo préparer nini pona mikolo eza pa bandeko ba sekelo. Oui pona ngana rete tozo bongisa moi featuring moko on va featuring moko e ko sala batu bien tant batu bakoyoka yango bako se retrouver na biso bana ya Marie Missam na musala tozo sala. Tu vois, il y a un moment où tu vas dans un moment où tu vas te zobonder là et pour être ici quand ça peut n'amener à prière tant que tu peux t'en habituer sur sangani tu sais les musala ensemble ou comme on a mis sur ton featuring moi il y a souka. Merci c'est quand même ça mon numéro bien featuring moi il y a souka mais question on a eu que tout na les années que pourquoi musique chrétienne les lots ils ont marché sous soubieté n'ai eu besoin de featuring na série comme ça mais les lots musique chrétienne ils ont marché sous soubieté so tu as ceux qui ont répondre sur la question bandeko mingi bazo tout na mai bandeko mingi bazo be na mai na si bazo la na mai baloba na sous écouter na série quand même Missam tout na pourquoi musique chrétienne les lots ils ont marché sous soubieté. Ouais papa Blaise on a les nets dans le monde arabe et pour na ils ont la question mususu ce qui est très important na sepela na on penzati na la tara ba nets boy ozomo zalete na frère moi bisanga bi yo kuno zaka na miso Marie Missam so le monde nets asuna talika miso wana na mona sœur Marie Moko kola pambole bisika zali. Vous savez la musique chrétienne ils ont tambulaté pour na ni frère Blaise ils ont pour na ba producteur té mais quelque part biso moko peut to bunga kindambo to bungi na nzela nzambe. Vous savez so mutaza na nzambe réellement kati na ye ki nzambe azakati na ye azobonde la nzambe ndenge azalaki na première position nzamba tika bana na été nzamba tika bana na été mais ce qui biso musique na biso zo kita niveau ezala ya ba pagano ou ba biso ba ke musique profane ezala musique chrétienne sur zo kita niveau c'est par rapport il y a tiki nzambe musika ya moni makambo na biso zo marché lisusu vraiment malamu te donc on a encore baga musique chrétienne tamola malamu lisusu te par rapport tiki nzambe musika et chose grave où ils ont la carte de biso ba musique chrétien bon nzambe za lisusu ndenge ezalaki na ebalelité donc voilà quoi. Merci. Merci Maman Carmen la réponse na yo na yiki bandeko balandi biso kuna ba sepeli vraiment si vos questions na biso mususu ezali tant yo bike bo sala fitina série Missam mais tozomona bandeko mususu ndenge la ka liboso mona misa album na ye après 5 ans admis sur album mususu mais les autres tozomona ekomi ka ba admis lelo après 6 mois admis mususu après une année admis mususu et comme on dit concurrence nous boye et comme on a évité ceux qui yo pe ozala ka na lire wala to conseil ni ko pesa bandeko wana pour nous tout ba kala na ebeta ba la biso Patrice na biso na album na après 5 ans admis mususu après 6 ans admis mususu mais le comme après 3 mois après 6 mois na évité ceux qui au gros bani na point na Carmen. Ouais, merci beaucoup papa Blaise Nzinga. Tout ce que je peux dire dans la musique chrétienne bon on a un moment que ça erreur. Tu vois, puisque nous allons nous bana, si on peut se conseil, à un moment c'est quand même ça m'a fait un conseil pour l'année. On a la bande musique pour les cahiers, les bossons naïe, naza musicien, na sala baboui. Et nous on a voulu bana battre exemple. Vous savez, musique, et à te cause à la grande pour obtenir un album et belé la vue. Non, musicien, et ça mutu oyo a bandi musala naïe depuis kala. Fabrice, on a aussi le comment on a exista. Na vallée à Baka déjà n'existe pas. Na Seigneur n'existe pas. Na Seigneur n'existe pas. Mais na vallée à Baka n'existe déjà. Ce que tu as santé pour toi, monsieur Zomo Nanga Nango Oyo,
tant que l'album wana nazara na ngote o reconnaître ngate so mona na clip wana mais n'existe pas déjà tu vois so na kanisa depuis 2000 ans kino lelo combien d'années déjà dans le monde de la musique mais dans un album c'est les marchés dans un pays ya ba belo ba ina simana ngai tu vois mais si comme musique chrétienne si n'a eu temps pour vendre la sœur Marie ko travailler na ye on nga na mon pas sœur Marie peut-être ya mon ngape na la opé ça un jour le col est loco ni sœur Marie Zalaki pour abimisa album peut-être 6 mois à retraite bo konti bozo le kanzambe ce n'est pas que quand nzambe kwa sala kaka il faut kota la gêne belé non mais il faut chercher la face du Seigneur avant de faire le loko moko bo konti 6 mois bo bondeli nzambe tant bozo bima nzamba era zo pesa une inspiration bo ke bo sali musala na ba instrumentiste ba tunyonso et après avoir fait ça nzamba zo tinda bino so bo ke studio tant tozo kota studio to silisi studio tant tozo bima nzamba zo pesa bino bozo masu ninyo na mabondeli bozo musu na mabondeli bobondeli nzambe après avoir ça nzamba zo pesa bino bo bimisa siko album na date tel donc azo pesa bino date so ngolo bo bimisa album et album wana tellement ils allaient bien préparé na makambo nyonso okomona album wana soki bimi ezala onga na zala na est ezala mutu wana zaka na États-Unis ezala mutu wana zaka na ngambo il faut album wana etekama il faut esimba mutema na ye pourquoi toujours kita na mabondeli mais aujourd'hui l'artiste de sont na moni au moment où kasaki bazande si ba ya par rapport na biso que pour abimisi album ebele aye admis album moko après une année après ko sala ba featuring belé na bata après avoir ko sala ba featuring na lutte que featuring ezamabe le featuring on a na lobeleza ke ye moko ozomona bakoko invité yo OK o sala no featuring na album mutena problème ti mais yo ozusu nzembo mususu o sala featuring na ndeko mususu ezaloka ozobisa ba album mususu na une année alors album obisaki liboso moi et marché lisusu bien exact parce que après obisa album wana obimisi lisusu mususu moi et marché bien exact il y a les gens m'appellent un moment désordre de musique chrétienne il faut pas zonger là et loko wana il y a pour zoatan 4 ans 5 ans vous savez maman leur bonga dans la musique oracle de l'Éternel oracle mis en 2014 comptez sur quoi année 2014 15 16 17 tant mususu koyoka ikaka 2018 mais oracle ezobeta si on a besoin comprendre bateau bazoya sika pourquoi pas bazo pe temps ya kokota mabondeli ya kobondela kusala ndengwana donc yango ezaki réponse na ya mama Carmen na kasi te le no biona ke c'est na biso Marie Misamo no bono kota ba retraite ya ba une semaine ba 2 semaines on a préparé studio to album na bino mais kaka ba lobi ke ba sixiona au moment Marie Misamo la kinango ezaki na nzela ya mulili ezaki na nzela ya nzambe te sikotan yo so ba mama ba retraite boye donc de bito ça bolo ba nini na point na si yo boyebi oyoka pe ndenge bato ba mekoloba mpona mama na biso ntango azalaki mais lelo yobi ki awa no okota ba retraite une semaine ba 2 semaines ba 1 mois pour la préparation album na isko kokoloba nini mpona bandeko bazali koloba makambo wana. Merci beaucoup Papa Blaise Nzinga. Vous savez bato mosusu bayebaka te ndoki ya solo ezali nzambe ozomona nga na koma mukamo lelo mona mutu onga na maestro ya maestro za mutu apesa vile na ngomba golgota mpona biso yende mettre temps et circonstances vrai maestro des nzambe tu vois donc ce qui Marie Misamo azali na kisi mabeza wapi nzambe yemo za ndoki azo loka makambo na biso po bilo kansi prière ezakani lo bonga ayemba bi basali minene oyo tokolula lelo sande ko bayebi sekele likono ya ngomba o Abraham ekutu ozomone ayemba nzebwana donc na ba Abraham babane ko kena ngomba ko kene ko bole na nzambe to kene ko loka balbum na biso mabeza te Marie Misamo oui azali na kisi et kisi yango zaka nzambe donc voilà quoi. Merci Sir Carmen Misamo. Merci na pasteur mystère sika zali na asika na Pérou le linga lobaki na biso ba vrai enkendeza biso na ba doa mona ni na kamera to ba awake c'est Marie Misamo ninga ndo pe mwana yuma azamta Misamo bete ba vrai enkende eza biso to sala musala nzambe sika ete kola pa mola papa na biso mystère na matière ditoko to zoki dimanche. Merci maman Carmen linga to zako kende ba ndoko mususu ba tunaki ba bi pourquoi les ba producteurs bazomona na société ba producteur bazomona na te ba producteur bazoya te ba producteur ba musika na musique na biso na ebi soki okutana ata ba producteur mususu solo na ba mozo ata tan solo na ba mo kotuna ba mo pourquoi bazolinga so ko produire ba musique na biso te
Bon, pour les producteurs, il faut regarder la manette. Pour les producteurs, il faut que les combien. Là, tu vas expliquer comment les producteurs font ça. Vous savez, Papa Malela ici, vous allez monter dans un pambolayo. Papa Malela, aza producteur, il y a besoin d'un ECG, Service Chrétien La Grâce, na Congo. Tant qu'on a ça, Papa Malela, na maison de production, na yebi musala production de ngezala. Un producteur, aza muto azwaka, musala azu musicien, na se, atombolier, a même chose dans studio, soit sur la maquette na yo, et que sala yo moko, azu yango, ayoki, a sepe la maquette côté. A cause de a foutu mon sur le studio qui est au studio na yo oye et pas na ye ou pesi œuvre abimisi yo osomo abimisi yo ne ba papa Philippe Lubas ba ça ba lo mo ben koni ba uti dans les néants abimisi bango c'est ça ndenge zalaka ndenge papa so qui express qui notre papa Antoine Katoto a vu Joseph Titana néants abimisi aujourd'hui les producteurs à l'élo balika mutakalisation na biso ba producteurs à l'élo pour produire yo. Ah, nous avons raison. Ah, musique chrétienne se fout à sous tête pour la piraterie. Yo, oso produit Moussala Nzambe pour message wana et que les musiques peuvent le dire, bah yo comme message wana partout. To boité, au cause de la businessman. On a ce qui m'ont moi na produit yo exact. C'est un problème. Mais le problème exact que pour produire biso lelo et comment? O tinde la photo. Moi bilo kané comme. Et comme une wana. Donc pour ma produire ba comme pas produire yo album na yo tina na nzembo tango tina market yo ki boya ozo mano bien mais quand on peut boire les vie na sepela na yo tina na foto mutakala donc yesu kuta kela na tina foto mutakala ti mais producteur aussi ma tina foto ya mutakala oui et ça système est commis moi je suis la star quand même semble la terminatrice na mela les kambote kende na vanyawa pour producteur tel anoba na ngabona bomba non je bénis l'Éternel parce que après si biso batloka ba papi mukiadi un producteur sérieux. Batoka ba espoir pour un producteur sérieux oh na solana bon ata mokolo moko te ba senga ba photo ndenge wana tu vois mais ba oh no so bazo ta ba producteur à Luanda hein ba producteur à Luanda na ba te s'occuper mpia ka we côté les bango kuna na éviter ba comment senga ba photo mutakala siko so na tindi yango ata yo weza ko bebisa musala nzambe ya ko bebisa musala nzambe pas blesse bandeko ba producteur bozolanda biso na Angola na Europe partout sika bozali boki makamama na biso quand même na tikoloba awa eza bena pasi soki boza kosunga biso bandeko na bino eza pona musala nzambe ekende liboso soki boza kosunga bandeko na biso ya basi eza pona musala nzambe ekende liboso mais soki komi kosenga babiloko oyo wana bokomoboma musala ya nzambe tosala musala ya nzambe bien esika bozali vraiment bochanger bosunga musala oyo ekende liboso mais ekomona baniveau ya bafoto ya mabe te bandeko batindelaka bino esala pena bien te boye elenge mama Carmen misama wati koloba na biso sika ete kolo asunga bino makambo ezonga na susu mama na biso Carmen misamo toyebi te lelo tozolobelaka ma producteur est-ce que lelo le bien que faut bosala featuring na mama na biso Rick misamo est-ce que ba producteur bazomona na susu pour lelo tomoni ba producteur bazoproduire susu biso te ba producteur bazomona na susu te balobi ke bango balingi makambo ba produire biso te parce qu'on a évité pour na yo ceux qui peut-être okuta na appel ba producteur mususu bozosolola na bango concernant makambo ya musique. Merci beaucoup, Papa Blaise Nzinga. Pour répondre à Nzambe na Kimeno sur la mutuna na autre kutuna. Pour na ba producteur na banana musala na banana production ezanini. La production merci mingi na papa na biso qui est Papa Malela et sila na sala na ECG qui est Service Chrétien La Grâce. Là sur na sala na moni nege production et salemaka. Et na minute on a moment autocomi production ezali sous ndenge ezalaka te production ka ezalaka producteur fois joyeux dans les néa ndenge papa Philippe Lubasu azo ngalo mbongo dans les néa abimisi na sente za tina ndenge papa Antoine Katoto asala azui frère Joseph Zita dans les néa abimisi na tina c'est ça mais tu dois comprendre te lelo ndenge ni ba producteur ba komi les producteurs d'aujourd'hui ba komi pour produire yo. Merci à Poto, merci mingi na vie na papa Mukia a sololaka bien, ya singa ka photo mutakala te. Merci mingi pe na producteur na biso o ezali espoir pour vasenga ngana na photo ya ndenge wana te. Mais les producteurs ya Angola na ebisiyo ya na ebite so ba zoka biso ba pagano toni. Neti so ba zoka biso ba pagano. Ba biso na mo pesa ma réponse mo la serma ni so manda pesa kango. O mona producteur o iseka te. Na posa o sala na musala.
problème te mama tinda maquette o tinda maquette o yoka o ndena nzambe na posa ya loboko na yo donc c'est moi leur répondre leur réponse ko za posa loboko o senga loboko nanga so na pesa loboko nanga siko ngala tika nani tu vois o za posa loboko nanga na kata loboko na pesa ngala tika nani faut loboko za pona tanga la bible na sala nzambe malamu ka ko senga ba fota mitakala en tout cas les producteurs d'Angola to c'est pas le comportement wanate na moment on va producteur bazali susute bali ko produit biso ba mise chrétienté ba bike tota mon état la malamu te mais surtout il y a aussi des gens, il y a aussi d'autres musiciens au bas autant mon bang ensemble pas blaise. Donc ils sont encore bani ba producteur Angola en tout cas à Bego. Bande ko ya Angola ba producteur Angola to pesi bino mbote sika dozali mais ceux qui m'ont commis boye ça bena bien te pour na biso bana nzambe ceux qui bo sunga biso bo musala nzambe ki liboso mais ceux qui bo sala o bo sala ni mama so kamena to bo wala ta bo misala ya nzambe kaso bo musala ya nzambe ba to zanya ya kelema be kolo mutuna yo tika to sunga ba wa bala to sunga bango bo sunga biso misala to za ko sala mena ba oyo nde to boya moto pesi ba mbote na ba producteur oyo ba sala musala ba malamu o ba do sunga ba continuer soko sunga tika ete nzambe apambola bino sika bozali mama kame to zongi susu na question na biso mususu to linto eba soki ozo évoluer nini na carrière na yo depuis mama na biso Marie Misamu atiki bino atiki biso mais na kati ya musala bwana osala bino botikali mais to éviter to zomona bande mususu pe na ba tandi mo côté na marché mission mama na Marie Misamu abimisi mais le to di chance ya okuta na yo awa na Afrique du Sud esika yo zali na ndako na yo awa okoyi koyebisa biso pour la carrière na yo ozoloba nini pour na PPD pour na bandeko baza kolanda yo eloko nini po yo boniseli bango mikolo ezali koya vraiment esali biso esengo mingi na question oyo otuni parce que moment oyo tozala mwa ya maboneli nzambe aosala biso mingi tozala na kati ya prière et tant aussi sa prière oyo tozala nango directement tokota na studio tokopesa date oyo banda studio mpona kokota enregistrement na biso alors babiso bali kosoutenir biso na moment tokota na studio bakobenga biso na banimero na biso elekala na se wana mpona kosoutenir mosala oyo tosala mais na moment oyo toza na kati ya mabondeli papa Blaise je te dis nzambe azorévele biso makambo moko nayebi te nakoloba nini banzembo nanayebisa bato mosusu oyo bakanisa nzambe asalaka te nzambe kino lelo asalaka na ye basoki longa banzembo nzambe apesinga nameka kaka bana nzambe nayebi ke mpesi baza bakoyoka yango deja bakosepela nango parce que bato be bakanisa mundele kaka moto asala savon elongolaka salite na nzoto or savon elongolaka salite te oyo elongolaka salite na nzoto ya motu eza makila ma yesu kristo elekela kanga yo ekamwisa kanga yo womondele asala savon pona nzoto kasi salite esilaka te o yesu oyo israela boyo yango wana epesanga favero oyo ekomisanga nzamba moke yango na nzoto bamemaka na nkunda nasuki na wana nasuki na wana bokokenda monti na suka donc basepelana wana ke nzambe aosala mama minene kati na biso topesi susu merci babi nzambe aosala mama minene kati na bomoi na biso mama Clarine Misamu toyoki mongongo kitoko neka tolobaki wana mais sikoyo banzembo boye ndenge ozoba na biso ke biso toyebi kaka mama Clarine Misamu nde natoloba wana ke ye azalaka kaka motu moko asambelaka na ye kutu te bapesi bakombo epele na mokili ndenge moko ayema na banzembo mais ntango ozotenga soki alikama bapriere tokokota bapriere donc olanda pena idéologie kaka ya mama na bino papa na kati ote papa Blaise zana pesa yo elengi moko monake o nzambe azosalela biso ntongo midi pokwa oyebi na kati ya mabondeli tozobondela nzambe esenga bikarme misanga il faut kolukelongilanga mpo ngani munasalaka ba Marie Misamu wana balor mbongo o bamoisi matuta bazala top nese mpona nini ayesinga toyaki na mokili maboko pamba tokozonga maboko pamba okabola mosi na yo na baye bazango lobi yo kokende maboko pamba osalaka lolendo na bozwi oza nango kaso yebi lobi te nini kokoma toyaki na mokili maboko pamba tokozonga maboko pamba ozotambola na bituka moto azozanga eloko akolia ozokobeta tolo lelo na mutuka lobi yo kuna na kobia luka elonge nzambe kabola bozwi na mabola toyaki na mokili maboko pamba
tokozonga maboko pamba voilà quoi toyaki na moki maboko pamba tokozonga maboko pamba bongo biloko ya moki tokoyela yango mpona nini mamaka même nsambo nzembo kitoko bandeko boza koyoka deja bobongama bobenga balimero yango wana bobenga mama na biso quand même bosoutenir ye mpona mosala ya nzambe oyo kosala na mikolo ezali des fois ben il faut nasisa nzembo bato balinga yango mingi nzembo moko mama Ines ayebisaka bia Carmen Misamu soko oyembi nzembo wana tenga lingaka se osala émission fo embaka mwa nzembo wana nayebisa nzembo nini abi fo embaka nzembo wana mpona linga yango mingi ata grand frère na ngai qui est Francis Abedi Bakar na poto ye alingaka nzembo wana nazalaki eloko pamba na avenir nazalaki eloko pamba na quartier maloba na nga nani ayokango nzoka nzambe azalaki koyokango eloko babwaki na nzela oyo ezangi ntina nzoka epa na nzambe eza nde na ntina o bato ya mokili balobi mai soki esopani mwa ya koloko ntango eza te o nazalaki soki nateyi bato nani akondimanga mponga mokovi na nga malerese na mizongisaki na nsima natali bomoi na nga nzoka nazalaki kosambela mabe yo mpe mitala malamu tika koko na ne nzambe bato asalaka na ye o maribisango alobaka na nga male ya baka ezalaka nde na bangomba mingi o donc nzembo abe balinga yango mingi amen mama biso Carmen Misamu banzembo oyo bandeko nyonso to bazakolanda biso babi le 3 décembre bozanga te banzembo oyo ya kitoko boye okoyoka mo le 3 décembre pe bokobina yango bokosepela mama Carmen Misamu namoni ni banzembo kitoko sikoyo koyemba so tani nzembo ya bandeko mosusu oyo banzembo oyo moko preparaki yango koyembela biso ndenge mama na biso Ines asengaki mais koyembela so banzembo ya bandeko mosusu oyo ekoki kosepelisa biso bandeko bana banzembo naye banzembo bandeko ebele mais sikoyo ndesi bato mosusu nayebi te ndesi bato nini yembelanga nzembo ya frère na biso Michel Bakenda nzembo Michel Bakenda nzembo frère Michel Bakenda eza na nzembo ne moko nalingaka napesi nzela na motema eloba ye oyo nyonso ebongeli yoki lelo yo liboso ya kiti yango nuna yo ye maloba ezanga te o wana ya papa Michel Bakenda. Bravo maman Carmen Misamu abi yango wana penza oyembi yango bongo koyemba so nzembo moko lisusu ya bien tokoki kosepela ya papa na biso Pasteur Moïse Mbiye natali na bomoi na ngai nayoki pasi mati tunanga nini yaya kimia ezali te nakanisi bilaka na yo olobaki sengongolu ekotambola na ngai ozali wapi motema etutamie maloba esili olobi nini nzambe mpona bomoi na ngai wana Pasteur Moïse. Merci maman Carmen Misamu tokomi kokenda biso na suka totikali na question moko tokoki kotuna yo maman Carmen Misamu toyebaki ozalaki invité na concert oyo ezalaki le 25 juin tomonaki tolandaki ndenge oyembaki nzembo na biso oyo esengo esepelisaki biso ya mwana so Marie Misamu olokola biso ndenge nini mpona concert wana seno yo na bapréparation epuis na jour wana ndenge oyembaki liboso ya bato okoki koloba nini na bandeko bayaki bandeko baencourageaki yo bafelicitaki yo oyo bayaki kosolola na yo mokolo ya concert wana bien aimé dans le Seigneur concert wana falo zala peuple de Dieu concert wana le 25 décembre ozalaki organisé et pas ya papa na biso qui est vanguard chrétien concert wana le 25 juin elekaki kitoko makasi elekaki kitoko nkola pambola bato nyonso oyo bazalaki na concert wana ki lokola Bradagit azalaki na concert wana vraiment concert mo kitoko moto fe nete so na koloba nini bongo nzembo toyembaki likambo ezwaka kaka moto moko na wekomelaki Yesu akufa mpona ngana tobika ongo yao nzela mosusu ezalaki te mpona ngana tobika kaka liwa ye ya mpongo moneno likambo ezwaka kaka moto moko na wekomelaki Yesu na ngai yema akufa mpona ngana tobika ongo yao nzela mosusu ezalaki te mpona ngana tobika kaka liwa ye ya mpongo moneno maman Carmen Misamu tomoni oyembeli biso nzembo kuna oyembaki le 25 juin na Medland Hall kuna esika concert ya lisangi ebetamaki oyembeli biso nzembo wana nzembo kitoko sikoyo toyebi te ozalaki kaka invité nde tomonaki na bafiche to oza membre na kati ya lisanga po bandeko mingi batunaki bandeko mingi bamonaki maman Carmen Misamu
comme ya lisanga maman quand même ça muto monye na lisanga siko yonde pour répondre bandeko ceux qui sont membres ya lisanga to vous avez kaka invité na concert ya lisanga. Merci beaucoup na question Papa Blaise Nzinga. Question nous a dit au makasi. Donc lisanga so na zomo lisanga eza lokola na ko bamoni. Omoni biso le tozana Congo na kata MCC. Dans la AMCC na biso na Congo. O mo kamina biso aza frère Baptiste Ngobisoko. Et alors tout ça fait na AMCC comment mi balé. Il y a des niveaux de passage na oya yemususu. Ozomona o esalemaka. Mais biso le tozaka bana na nzambo to sa musana nzambe esika moko. Alors lisanga pe tant na komina Cape Town na okipeke apena féliciter lisanga moko eza bat basanganaka pona kokumisa nzambe. Et alors on a sima concert wana président Vanguardio de masepela ki pe na nga moni pe na zandeko na zo mbape bien a solliciter ki ngai pe na kota na kati ya groupe ya lisanga. Alors na za muntu na boya kiti. Na bisa ki non faut na bonde na nzambe et si l'Éternel me dit kota na kati ya lisanga na boya ti na osani na okende kokota mais Bible lobi boye ne vous hâtez pas de précipiter vos pieds bisika oyo nga na pesi l'autorisation na muti. Vous comprenez parce que comme nangeza dans le but que ce qui nous a permettre nga le bisika ki quand même il semble que ne kota na lisanga parce que ça groupe de chrétien na osani non parce que nous avons le binanga. Mais si l'Éternel ne m'a encore rien dit, na kosa ni kampo la sentiment tena ke kusanga na ka isika ba mise basangani. Mais en tout cas lisanga félicitations bossa musana ba kitoko président Vanguard zo kamba bango. Mais le jour l'Éternel me dira que telema skende kuna comment maman lisanga. Na otuna ko tuyote frère Blaise. Merci maman quand même ça mon réponse na yo bande ko botuna kingai oyo bobengaki bolandaki concert oyo bozali na concert botuna ki réponse na bino ya moyo. To pesibino neka to lobaki émission to lobelande to so lobelande ba vérité. Ceux qui obengi biso to koya to koluka yo to koloba vérité. So lingi to kutana nde kwa to kutana to kutuna ye. Longi bolobaki na to lokama quand même misam to lukiye à répondre na ba question na bino. Question na biso musali mama quand même misam ba lobi ba moni sur affiche mususu etamoli awa ya le 3 décembre mama quand même misam ata so invité ozo bongsani ni pona bana na nzambe oyo bakoya le 3 décembre na concert wana pe nzembo nini oyo biso bongiseli bango oyo bakosepela na vangu bayoka yango déjà Nebisio le 3 décembre Papa Blaise Nzinga bien aimé dans le Seigneur yo muto zana quitté le 25 juin mais le 3 décembre même si na na Congo je vais retourner ici en Afrique du Sud pour participer à ces concerts que je suis invité bien aimé. La sœur Marie Sam disait Talanga malamwe nazamwa nankosio. Le talanga malamwe na mwa nankosi. Le 3 décembre ça va chauffer avec les frères Blaise Nzinga et la sœur Carmela Misamo la terminatrice. Yo muto za en Afrique ici. En tout cas aux na naote parce que mkolwana to wemba saison séchée za la capé saison de pluie. Tango moye za la capé tango butweza yo. Moi sina mobalo likolo penase. Mabena malamu nzambe pesa ta ebale pe mokilio mozui pe mobola mokuse pe mona yo monene pe mokeo ye apeleki yango mabeli yango la loi de la nature oh mama bien aimé ça va chauffer kozangati maman quand même ça va to sepeli babi le 3 décembre bozanga te dozana ACK Pérou 15h juste masolo ya ngo ebandi autre kokumisa nzambe longola bandeko na biso baouta na poto baouta na Johannesburg baoya mama na biso Inès akozala wana c'est na biso Jolingo makozala wana bandeko bazouta ngola babenga ki bakoya donc boya to kumisa nzambe longo to bengi yango concert au balobi Jesus is the solution. Donc Jésus-Christ est la solution. Donc tozoya wana to la solution au problème na biso to si salamo décembre et to clôturer en année 2017. Ya mwana ma quand même ils bande ko mona ki yo na studio ozoyi ma déjà nzemo oyo babi eza promotion ya concert ya le 3 décembre. Mais balobi vocal wana je ne comprends pas votre boss c'est pas la vocal parce que dans le bain kaka. Na la bangai na motema nanga okufa bona ngaye osepa bona ngaye tu es devenu l'amour incontestable de ma vie ozanzameo donc ils ont vraiment vocal mukebe batu ndenge basepeli nango na comprendre ti balobi vocal wana esali succès na nguta comme limité siko ozoyi sabana na nzambe nini pona nsembo wana tameko bima pour bayoka yango et puis le 3 décembre bazanga te pona kosomba ba DVD bayoka banzembo wana bandako na bango. Bien aimé, naibike nzamba salaka. Écoutez, moi je sais quand même ensemble, bat baby na mingi na kombo c'est mes promotions, même sur Facebook na salaka ba promotion et ba ninga musu ba musicien. Écoutez les artistes chrétiens. Moi je prends mon temps pour faire la promotion de tout le monde.
Même les artistes, mais promotion. Aujourd'hui, je vais aussi parler d'une chose qui est très importante. Acheter l'album original. Beaucoup de personnes ont piraté. Parce que pirate, et puis ça va nous le kumute. Nous avons la pirate exaté. Tout ce qui est aussi les original na original. Mukolowa na bien mettant dans la sortie officielle, il y a ma CD, il y a ma kamunyoso. En tout cas, somba original. Au moins le bokanza benanda kuna. Merci. Merci Topa Molebino, le dénouement encore Tobanaki émission na biso le monde ensemble na biso que nous avons reçu ça. Maman quand même isamu to yambaki na émission to yena ndako esika zali awa na asi bo sepeli na ba réponse nos oyapesi. Mbalasima tokoya susu pa na soki bobengi biso bopesi nga ba question na boya susu kolukae asa awa pona biso nyonso bana nzambe ticket de kola pambola bino boza kolanda biso papa na biso ochangesaka mokonza bilili topesi mbote papa na biso star babi kota ba photo image babi mikolo ke bana ba photo makasi na maison Chilo promo image bongo papa na biso Jonas kuna topesi mbote sika zali makasi na computer donc topesi ba nego nyonso bazolanda biso mbote. Maman quand même, il semble qu'on a reçu qui ça pour regrouper ça tête 2 ou 3 personnes moto baza pour la nabiso pour notre succès émission nabiso. Merci beaucoup papa Blaise na sepeli parce que ça les logo mon boy on n'a même pas la linga pete que muta sala. Et donc on sali obi ba tout soit la même émission au moins on a sous bazolo bao c'est quand même ça mot de la fin. Oh, mot de la fin. Yo za yo ngana quand même ça mudina ça na koza na mot de la fin. Mot de la fin utaka pas nani et pas nzambe. Mais merci mingi na bande konyo so bazana simabilili na mon équipe za makasi mingi kola pa modone boyaki na moni papa na so star ozomo star e iko na étoile ozomo be étoile ça na bele minzoto mais mon we mi mana tongo ngenga kawana de véritable étoile de papa na biso na sima kola pa mbola papa na biso cameraman nga benge och ngesaka balobi les doigts d'or filigrane mikolo ya dollar les alliés. Et quand la pomme papa monsieur Jonas va bien nous barrer n'ingité mais ma yele kamini na computer kuna et nzamba pamola balu ba vie baza ibeli mais Francis Abedi Bakar yo za na États-Unis za mitu na États-Unis mais na Congo ba Jaguar ba remorque nyoso azana enango et puis merci mi ma petite sœur chérie qui hérite misamu merci mi na Abiez Nangai qui est ma mère la Chati et merci mingi lisusu na ma copine chérie Vanessa Diasonama Black Diamond. Vous comprenez ça diamant ya solo. Ba ko soutenir musala o. Merci monsieur Armel Mwanda pour le apambola bino pisika mozali. Merci. Merci mingi to comme na sona suka to pesi mode na bande kuna subana poto na pesi mode na grande sœur na ngai Chantal Massi de Siko Zali kuna na Belgique sika ete kolo apambola yo musala na yo ekene malamu de lomoza ko kanisa biso ngai de kono Blaise Nzinga na pesi ba leki na ngai na Nzinga famille Nzinga mo na pesi bino mbote na pesi famille Seni mo bima mbote na pesi famille La Casse famille La Ndene na pesi bande ko nyonso to boza ko la ngai famille na ngai nyonso to bona Cape Town awa na Jobu partout na pesi bino mbote na lingi bino mingi. Voilà dans l'émission où Esika Bozali, Maman Katiwa, ton appétit au mboté, la petite mboté la bannière, c'est-à-dire que vous êtes belé, Maison Chilo, pour mon image, et Bani déjà en retraite, dans la 3e avenue, Tika te kola pa moulabino, Bolu Kabiso. Bye bye. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'ère dans laquelle Boko Yamba vraiment, émission de l'Obélane, émission de classe, émission de l'Obélane, c'est là, émission de l'Obélane, number 1, avec le président, mon président, Blaise Nzinga, toujours mon qui dit compliqué, en anglais, compliqué, avec toute l'équipe nationale, we are together. Merci. Tu es un film pour nous bêta baton sur ça désordre. Donc film moyen ya on to bito lobelande donc émission to lobelande tu es un film pour nous bêta baton bazoyo kate. Tu es un film pour nous bêta baton sur ça désordre. Donc film moyen ya on to bito lobelande donc émission to lobelande tu es un film pour nous bêta baton bazoyo kate.